Bonjour, bonjour, bonsoir, peuple congolais, peuple de Dieu. Nzambe azala na bino. Nasepela na bino makasi peuple congolais parce que toza même moral, même esprit. Nzambe azala na bino abatela bino. Ezali toujours frère na bino Romeo Kianga. Natomboli loboko na nga nazobondela. Nzamba lola nzamba miracle véritable de Dieu le tout-puissant. Soki ote mosali te kotikala kozala te. Merci na makambo ya kitoko ozosala na mboka na biso. Merci na makambo ya bolingo ozosala na mboka na biso Jésus. Malgré baproblème badifficulté makambo matata ezalaki me oyebi kofongola ozosala makambo ebele parce koza nzambe bilembo Seigneur tika te bilembo nzambe emanifeste na mabele ya Congo nyonso oyo bato mabe bakobundisa mboka oyo nzambe bakuta na yo loboko na nguya loboko na lumière éclairée na kata mboka oyo nyonso molili ya ténèbre ekweya force nzambe ekita na kata moko na kombo na Yesu amen. Peuple congolais vraiment tozali na mama na thème na biso tozali na importance ya prière. Importance ya prière makomi ya nzambe ezali koloba na Jonas chapitre 1 verset 11 kuna makomi ya nzambe ezali koloba tango bakangi Jonas babwaki Jonas na mai tango babwaki Jonas na mai mbisi ameli Jonas yaya Jonas azalaki na bitumba na bikakatano bakangi babwaki ye na mai na nsima na kobwaka mai mbisi ameli lisusu tala quelle souffrance. Jonas abudi na bitumba moko ya makasi soki ezalaki na renforce ya Jonas na makasi ne moko alinga kokoka te yango omoni Jonas abandi kobondela yango balobi losambo ekangolaka losambo ekomaka place bakokoma te place bandeko na biso bazali na front FARDC losambo tobondela ekende ti place bazali de losambo ekomaka place moto akokoma te me losambo ekomaka ntango Jonas abondeli nzambe ya mawa nzambe ya miracle ayoki kolela ayoki souffrance ayoki losambo ya Jonas na verset 11 nzambe alobi apesi ordre na mbisi nzambe apesaki ordre na mbisi asanzi Jonas yaya po mbisi asanza mutu esengaka renforce ya mokolo mutu asala mbisi Jésus azalaki mutu nde asala mbisi ye nde mutu asala mai nde etosaka ye mbisi nde etosaka ye biloko nyonso etosaka Jésus parce que abengami mokonzi ya baesprit tout l'esprit eza contrôlé par Jésus Christ Nazareth yango apesaki ordre na mbisi asanzi Jonas akoza losambo oyo Jonas abondelaki biso Congo tozosenga losambo yaya bitumbo tobunda na deux volumes tozobunda na monde physique tozobunda na monde spirituel yango bomoni na monde spirituel biso totelemi yaya nzambe abimisika mutu moko na loba bonéglige bapriere na nga te bapriere na obondela mpo na Congo bonéglige yango te bopartage yango mokili mobimba bosabone yaya bopartage émission oyo ezali bavantiri te bozomona bilembo yango bomoni nzambe na mboka Congo apesi ordre maintenant tous les présidents Afrique tala yaya bomona Kisekedi pamba te oui mutu oyo andimaka humiliation tala yaya Joseph mpo nzambe atombola Joseph alingaki andimaki humiliation bateki Joseph bakangi Joseph basufri Joseph mais suka bomonaki résultat Joseph lelo bozomona Kisekedi bozofinga bozochola bozoyina me bokomona bafruit oyo ezosalama na mabele ya Congo nzambe apesi ordre apesa balwa yaya tozobondela nga nazoyebisa bino histoire ya Kagame esili bapays nyonso Afrique bakosassocie na RDC bango nyonso bakozala ensemble na RDC Rwanda azotikala ye moko Rwanda bakotikala na bapays muke bakosouffrir bakokomprendre importance ya Congo parce que à cause d'importance ya losambo nzambe nazobondela maintenant nzambe alola nzambe miracle véritable de Dieu Elia nzambe nanga Elia revoir encore chama revoir encore Yahweh
Yesu Shama ngonga yango Yahweh Shama 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 Congolais baleli Yesu Shama 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 de voir encore Yahweh Shama na kombo na Yesu na baniko déclarer FARDC boyokanga wazalendo bisika bipai bozali na fond ba territoire nyonso Rwanda ba renier o M23 ba renier Nzamba zo aveugle ba M23 Nzamba zo aveugle bango azoboma bango ba misu wazalendo FARDC bokota na mboka babengi Bulaganda bokota ba récupérer tous les territoires oyo FARDC wazalendo banani ba Rwanda ba botola boba na ko récupérer ngo au nom puissant de Jésus pesa Nzamba pesa bino makasi Nzamba pesa bino force bokende bobunda bitumba bo récupérer na kombo na Yesu wa territoire nyonso oyo babotola epai ya M23 FARDC wazalendo botelema bo récupérer au nyonso bayiba au nom puissant de Jésus. Je déclare parce que tu es merveilleux miracle Nzambe manifesté na mboka o Nzambe kota kondime ba mitema ba Congolais balemba est-ce que mboka ekobonga est-ce que mboka ekosimba yaya batu mosusu balongola na bango espoir baloba Kongo ekotikala kobonga te Nzambe alola yo nde opesa ordre na mbisi sanza Jonas yo pesi ordre na mboka oyo epai Tshisekedi Tshilombo Nzambe alola Nzambe miracle Kongo ebonga banguna nyonso baluka baboma Kongo Nzambe banda koboma bango banda kodetruire bavi na bango bebisa misala na bango ekufa mutu akobebisa mboka oyo mutu akobundisa mboka oyo Nzambe sa charge na bango au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Nzambe malamu peuple congolais bomona émission nga na osala bavantile te bato bana internet bamona bilembo e peuple congolais pe bamona bilema kamonsi na oloba Nzambe azosala peuple congolais tolinga mboka na biso tolongola besprit batribalisme besprit koyinana tozala ini pays o biso to na posa pays na biso etomboma esenga ifu tozala ini Nzambe asalaka place ya bolingo place bato baza ini soki place ini eza te eza pasi mpo Nzambe asala maintenant Nzambe acomprendre azongisa conscience ya bacongolais azongisa sagesse ya bacongolais bacomprendre niveau moment tokomi moment Nzambe azotombola biso Nzambe azoleve biso tokoma likolo Kongo ezofungwama Kongo azozwa liberté ya libela ezosenga biso peuple totelema tocomprendre makambo ezoya tofanda kimia te na badistraction te Nzambe azala na bino Nzambe abatela Daniel Bumba Nzambe azala na yo apesa su makasi sala musala malamu na ville ya Kinshasa ifo ebonga sala banzela babumese ozoyebisa bango basala musala babumese musu basala musala te namo bakomini mususu bazokiria bango baterase na bakomini mususu basala bango bulo te Daniel Bumba landelaka batu na yo landelaka bango opesi bango musala il faut ko suivi ko ezala mabe Kongo suivi ezalaka te bopesi musala me bolanda ni bosala no suivi te bumesa makala asala pe musala na ye ngana oleka na banzela nazotala pe musala ngana osala esenga ifuna mona pe bilembo ezate na tshaba makele na bateve te me bilembo ezate batu bakondima te Nzambe asalaka place ya bilembo yango nazotambola bumesi ya makala asala musala malamu yaya makala kura malamu eza te bobongisa pe kura déjà sinel bolekaka na bateki bokosaka batu te kura ezomona te yaya diable afandaka place ya molili diable alingaka lumière te place molili ezali diable nde akonzaka bobongisa kura ekoma stade na ville ya Kinshasa
courant comme stable nzamba batela tous les ministres basa musa malamu nalobaka na mboka na biso soki tozaka na 10 ministres basa musa malamu Congo ebongi zwa ministre ya justice azosa musa malamu ministre intérieur azosa musa malamu ministre ya défense azosa musa malamu baministre bazosala bosala musala malamu nzamba abatela Eliezer mwana nkolo lopango villageois nzamba abatela yo Eliezer kamwe mwamba musala ozosala musala makasi na mboka oyo yaya nzamba azopesa musala okosala musala malamu na mboka oyo yo kozaka député te baolongoloki député okoma ministre okoma moto monene na kati ya mboka oyo nzambe azalanga bino peuple congolais bosabone bopartage émission ya frère Roméo Kianga na internet partout bopartage na monde place bozolanda ngai tous les congolais boza na badiaspora oyo boza na Canada na France na Belgique bolinga émission ya frère Roméo Kianga nzambe abatela mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzambe abatela mama Julie Tuluka premier ministre mama bana yozo contrôler vraiment Congo mobimba nzambe azalanga yo nzambe abatela tous les peuples congolais vraiment tokutana émission ezoya na kombo na Yesu tokolemba te tokobondela kaka musala nzambe apesi ngai nasengaki epa na bino peuple congolais soki bozolinga bomona mpe makambo bazosenga bosoutenir musala oyo tozonga na bachaîne na biso lokale po émission eleka na chaîne lokale ezosenga nini ezosengaka volonté tozalaka na volonté musala ezosenga volonté naza na posa na banda koleka na bachaîne lokale banda na banda ekoloba nazosenga epa na bino bofongola mitema na bino musala oyo tolekisango mpe na bamédia lokale peuple congolais mosusu bamona bakomprendre bayoka bamessage oyo nzambe abatela bino tokutela émission ezoya na kombo na Yesu amen.